CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, Africa, Amukaki na batongo, tumoni toyoki makelele. Toyemba toyeba problème ni nezoleka. Tumoni peke non, paraît mutasaki crise, papa saki crise. Libumu evimbi, mais ce qui est grave et étonnant que otala ke mutso ya sali crise. Ndenge nini libumu ekoki ko vimba. Yango nde ezokamwisa biso nyonso. Abela kanini? Maladi nini abela? Sikwa maladi wana abela kakufika la bona pona nini? Kaka lelo nde akufa asamisile ndi. Ha? Omwani ndenga na zabo na zote kashile na ngai po bana ngabalia. Yoko zoke kinga kati balandeli ngai babeti ngai babomi ngai bana kashina ngai ngashile. Oye balobi tolata. Moro brisque ezali pona biso nyonso tozo suspecter que babumi na poison. Alors pona ko fixer que ça poison, babengisa vraiment les experts internationaux. Bapaya na ba congolais comme ça tozo la vérité à likambo akufi pona ni. Ceux qui boyo raté, Kimba on sait quoi, Tshisekedi on sait quoi, Lumumba on sait quoi, Kabila on sait quoi, peuple congolais on l'amour. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Nous sommes en direct de Congo Gold Télévision. Vraiment, bambote mingi pe na ba o nyoso ba soutenir kanga. Là, je vois directement mon vieux Wabex Mafunga, vraiment ngandi l'homme de Weston. Pourquoi pas à celle que j'appelle Richard Kanza, vraiment bambote na yo pe ba merci mingi pour l'encouragement na yo toujours pour na côté les meilleurs ya musala. Vraiment on besoin mona nous sommes en direct ya commune ya Bandalungwa. Et si kawapi o balobi kake beti ya makasi lokole eleli donc Kinshasa RDC République démocratique du Congo tozui matanga tozui dei ya papa na biso o azalaki juge président o azalaki ko s'occuper na affaire ya 100 jours ya Vital Kamerhe azali sous invité donc autai kotika biso banda na butu ya lelo yango toye aba tozwa quand même famille na yeso ki famille ba okakoloba te tozwa quand même ba impression ya bato bazalaki sur place. Mais d'après les rumeurs de Toté Koyokake, na tongo awa masase betama ki vraiment ya makasi na bagaz yango tonito na bat bazalaki awa affaire ango ezandengeni. En plus, et c'est pas ça qui ndengeni. Là je vois derrière la caméra na moni ususu balobi Sele Mbayabo. Vraiment merci pour nos msala kitoko balobi vraiment za soldat makasi vraiment tout son ano ben impression ya bandeko bazalaki sur place. Merci mingi vraiment to bandi ben interview surtout ça vraiment juste en face il y a parcelle il y a papa na biso o outi koti kabiso awa nde tozo interviewer bandeko o baza juste en face na to na bango problème bango ezandenge nini ekomaki ndenge nini bango bayoka kisongo pe likambango ekomina ndenge nini mbote papa mbote mama ay papa kombo nani kombo nanga Elongo Dominique. Ok, merci papa tonito yeba nouvelle oyo ya papa na biso oyo uti kotika biso na butu ekomaki ndenge nini eleka ki pe ndenge nini po bino boza juste ba voisin na ye po toyebi ki boko kozala bien informé par rapport ya biso bato to uti musika toye événement eleka ndenge bon c'est là ndenge biso peta to lamki na to ki makele bat baolela de to se renseigner to yeba de ba so papa sa ki crise na kaskata sa butu autaki musala ndenga autaka akuti pe mama mtu abisi mama continue à se reposer pour aoki bien te mama tangu amoni ke papa pe salta mulaye asali sinité nde mama tangu akoti ala ndela papa baya kuta papa dali bomo vimbi asali crise abeleli soda ye akoti azui papa ba chena jeep nde bakene na hôpital nde na tongo toka ke papa akufi Vimbi azaki libumu zaki normal ba moko libumu vimbi est-ce que bosolo na bango kuna bata famille boyo ki libumu ngo vimba ki la bagende na hôpital balobaki te wana pena to tunité potentiel za likolo yo moka okuti ndenge bato bazaki a plein tension likolo moye baloba pena mambo en détail ezate amso na ba mikolo ko
Ok, merci mingi papa. Tu es ici sur Atozana papa na biso mususu awa. Mbote papa. Mbote maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Mombia Hoffman. Ok, merci mingi papa. Tomoni yo awa esika wapi oyo likambo ekoyaki. Est-ce que oza quand même na ba news na ba information royeba comment likambango elekanaki? Merci maman. Biso vraiment toko lobaki toza vraiment na ba information précise. To lamuka ki na batongo, tomoni toyoki makelele. Toyemba toyeba problème ni nezoleka. Tomoni peke non, paraît motasaki crise, papa saki crise. Libumu evimbi, mais ce qui est grave et étonnant que otala ke motso ya sali crise ndenge nini libumu ekoki ko vimba yango nde ezokamwisa biso nyonso. Mais par rapport ya ba rôle o papa ba jouaki azo continuer ko jouer nde a continuer ko jouer na minute oyo yango nde biso moko tozomona ngo suspect parce que eza faire moko mokili mobimba bazolanda ngo eza faire munene o tellement mboka. Mais papa sisi na notin même Dieu est juste. Nini boye mutu crise pe libumu evimba. Ça on peut dire que ce sont des légendes bazoloba. Mais en réalité il y a quelque chose qui se cache là-dessus. Obiso peut-être tout éviter. Mais mutu déjà koufi. Ce qui est essentiel qui est à koufi déjà. Ok, merci mingi na tout le monde a tout à l'heure babilo kozo bimananda ka papa ezo ke n'est pas ba voisin. Mais bon comment ça c'est beta qui pona nini? Ma ça c'est beta qui parce que papa à part non makambo ya kozala juge ndenge azalaki azape supporters ya Renaissance. Alors tant bana ya quartier vu que papa solaka bien azaplay na ba mutu nyonso tant ba yebi que papa azo gérer makambo minene mais ale proviste bwa kufi et ça ki bango bien te parce que ayeba que soki ya kufi ezana ba mikonzi bakoya awo. Alors le seul moyen na bango pour ba comprendre que ba sepelité batumba bapine basala mwa désordre pona bango bana quartier ba mona ki bongo donc mona ki tant ba batumba bapine ba policier nde baye ba komo beta masasi pour ba faire disparaître benga na bango. Ok, merci mingi tozo continuer toujours na ba interview na biso. Na France na Afrique du Sud bato bakufi melelo baza malamu biso pe to décider to kufa mboka etika la malamu ata bana na biso ngai ndenge na zabona boti bana jisi bana wana bakotika la ko vivre. Mais il fallait biso to lukaction ya bana biso to talaka batata mikolo wana bazana bambo kaka batata wana kaka bango kaka bazoboma ba papa wana bazoboma batu kaka bango wana ambongo esila kate nzoto ezoka na mabele esopola mais kaka bino bosana bambongo kaka bino bosana bambongo kaka bino bosana bambongo mbongo bozosala nango nini ngai mbo esoki nazana 10,000 na koteka na kolia na bana mais bino kaka botonga bandaku boye bandaku nyonso wana eza biloko ya mokili papa lelo soko kufi ekotikala to changer motema bosalela peuple na bino bosalela bandeko na bino malamu papa oyo maître oyo asali eloko te bobomeli ye nini wani ni bokomi kobomana omoni tokomi na suka tokomi na suka yango na yebisi yo kapie lobiki abelaka déjà bandakala abelaka nini maladi nini abela abiasoka déjà baswena siko maladi wana abelaka kufika la bona pona nini kaka lelo nde akufa asambisi lendi okapi yo tika bazobenga yo okapi makambo zolo wana eza yo okapi olobi o azobela bandakala mais jour wana pona nini asambisi bato ye azobela kala il fallait azala na mbeto biso moko toyeba papa oyo azalaki na mbeto mais bino botie ye asambisi bato lelo boya koloba bandaki kobela botika baje wana bopesa bato kande botika baje bozopesa bato kande tokobeta bapolisier na bino toyeli bino na parlement wana komona oyo tokosala. Merci mingi mama toyokaki pare ke presse-chef ya la police Kasongo alekaki alobi ke non ma papa na biso abande de yakobela bandakala en plus asala kinde crise nde yango ekuya memie na liwa ba assassiner crise ni biso toyebi crise te papa lobi azalaki awa crise asali yango wapi papa Kasongo omoni soko omoni batuti moninga yo koseka te po ya yo pe place bakotutela yo oyebi te omoni bango na bangwana bazosala na kaka mabe bino bozomona basali moninga boyoka pasi bolele pa ya nzambe oyo makambo nini ezolekela na biso bino bozomona ngo bozotuba ngo normal bozoleba eloko te lobi pe tokomona pe ya yo tobandi pe koloba mpona nini basali ye pe bongo po biso population tozoyoka kaka pasi tozoyoka pasi kaka mpona bino
mais pour la bino musu ata boku fito yo pasi te papa o to yo ki pasi po azokende na dossier na ye malamu bino ata boku fito ya kolobela nini papa oyo aza papa moko asungaka biso na ba mwa 5000 soki yo ba moyen wapi. OK, merci mingi. Est-ce que vous avez un message au lancer ça lokola ba kondi bango bazali boso na bango de caméra lancer message na message na ngai eza ya boye bokenda kuna po bosalela peuple bokeyi kuna po mabato te lede tozana nzala ya kosakana te bokeyi kuna bino moko bozana bandaku ya ba $8000 soki ya combien bandaku wana bokokabola ta bato mosusu te biso bato ya bakashile bokokabola ta te botika makamwa to souffrir bakola mapanga basenga biso bambongwe botika makamwa kobomana bolandela makamwa na bino bosala musala na bino botangi classe na bino bosala musala malamu to betele bino maboko botika musala ya kobomana nde tozobo ya kobomana yo kozoke kinga kati balandeli ngai babeti ngai babomi ngai bana kashi na ngai ya ngashini oyo balobi tolata bobomi ngai bana na ngai batikali na nzala tozola balikambo ya solo po bo changer tolobi po bokende nango na kinga kati te yango bolakisa yango bakonzi bamona ekende kinga kati te bolakisa mokonzi toyebi moko président na biso Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi amona makambo amona bamama balela balele ti mpona likambo ya pasteur mokonzi tozolela mpona pasteur mokonzi soki bobomi pasteur mokonzi nde moto kopela makasi tozoyebisa bino poison na bino wana tomoni yango sikoyo awa epai ya papa tomoni deja poison wana eza ya solo mais tozwi bino sikoyo ba stratégie tokosala ya minene omoni biso totanga te tozobaluka na biso na façon na biso bino bato botangi bosala musala batangi omoni musala nga na tangi yango mais lokola bino bolingi baje tokosala na bino baje bomona basoda wana baleki biso ebele te mais tozotala kaka pasteur président aza po na biso moyen tosala désordre ezate mais bino pe boluka kimia boba mamukuna te abima kizengi ndenga bobimi bosali pasteur kutino bosala mukuna te yo mutu ya prison wana makambo zosala toyebi mwananche wasali eloko te metoko sala ya minene soki bokoyoka te kimbango osekwa Tshisekedi osekwa Lumumba osekwa Kabila osekwa peuple congolais a Rolamou. Kabila le fils ou Kabila le père, Nabi Kabila le père musée a osekwa les patriotes au moins maman bosala et révolutionnaire bateau comme tout c'est tout peuple comme au bout mambo na bien boba yi transparence juste azo mener makambo bien si bitu mambo akufi kaka na kuvata kuvaka après jugement phare maman akufi non il y a l'anguille sur roche comme j'ai dit au départ ça ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays c'est l'antinonyme de la justice. C'est plus la justice. En plus, nous avons fait raté na corona. Raté na nité. Wana ndekutu. Papa asala crise. Asali crise. Pour crise on attend quand maman ezali. Maman la robe to faut du Christ. Oui bien. Vous savez, maman, ce qui est louche dans notre pays est que une fois si la vérité est apparaître et comme arabe à poursuite, faut là-bas tout filer, filature, qui n'a pas de sens. Nous avons voulu l'état des droits plutôt dans notre pays. Nous l'avons entendu pendant longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, le chef de l'État, avec son initiative de l'état des droits, qui veulent l'instaurer dans ce pays maintenant, alors ce n'est pas normal et ça n'a pas de sens. Pourquoi? En tout cas, ça ne pas si franchement. Au moins, on a processus, il y a jugement de le premier procès, sur le deuxième procès. En tout cas, à mon avis, ça a bien déroulé. Maintenant, du coup, prendre Moutakoufi sans pour autant être malade, donc ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et les Abadjan Bilogo déplorer Namboka O. Il faut vraiment prendre fin et cesser Namboka O. En tout cas, ceux qui ont l'ignorance Nabiso et avancé Kendeliboso, Bajar Bilogo comportement O. En tout cas, tous autres déplorer Nayango, Bino Bakonzamboka. En tout cas, beau mécampé liberté d'expression lorsqu'il y a une vérité parce que la vérité c'est le roi Mwinda Bakashaka yango tata bombi yango na se amesa
au fur et à mesure et個lumière ko apparaître toujours et ko éclater pe bato ba ko en vérité écoute ata bombi yango beaucoup couvrir yango et ko finira par ko éclater ko s'éclater un jour. Bon. En fait, bon, à mon avis, eza toza ate pona ko accuser bato. Toza ate pona ko accuser bato mais ce qui est louche, eza que lors il y a procès, il y a deuxième procès. Tout le monde a qui bisonne surtout la réaction. Il y a monsieur Kamer, il y a directeur, il y a cabinet chef de l'État. Lorsque juge président a sali appel à madame Amida Chati Kamer na la fille Soraya Piana. Tout le monde a qui bisonne surtout réaction. Il y a avocat, il y a monsieur Kamer comme a été. Donc ça nous a pas plu en fait. Donc et c'est pas ça bisonne surtout parce que tout le monde a qui agité. Donc tu comprenez qu'il on dirait il y a quelque chose qui se casse là-dessous. Oh bango ba yebi bon. Du fait que le juge président a convoqué Bango Baya, Kozala comme témoin à témoigner lors il y a procès le 3 juin de Yangwan de Moutou et que le roi la Moussa et le Roman Boé Batamaki. Ce qui te donc bref, c'est que Liwana et Outeliwana. Pourquoi? Parce que tout le monde a voir même comme un juge président en disant bon que propos na yo tenir c'est pas normal. Et, en tout cas, ils ont vraiment normalité. Ils ont vraiment normalité. Qu'on perd dans mon boye, namboka, ils ont le moins boya passi. Ils ont le moins en tout cas. Merci Pena pour nous. Abilité parce que ça zaka tout le monde a papa. Ono azala kia wa bon saté yemo kuto rouler na dip. En bon saté. Mais nous sommes stupéfaits. Na batongo to yoka yeno muto akufi. Ono asali crise. To sepeli na ngote. Tozana kanda makasi mais nzambe pe agiste affaire wana même yake ezana batu sous Dieu va susciter les gens les juges au pe ba juger makambo wana bonne et difforme donc c'est papa bakokoka kosisa batu nyonso na mboka te bakokoka te ezaka ye moko te nzambe akotia pe mutu mususu aza tête di au pe akoya ko juger makambo wana soki nzamba za na Congo yepe wana soki bango wana bango pe bakosuka mabe mais boye bato bazali kolo bafungola miso parce que ba mort et se suivre ko se poursuivre eza bien te na mboka bato mayele ba osila mais bato mayele pe bakosila te po biso pe tozoya on est encore plus sage biso mais to sepelité. Mais nous sommes le Congolais, baluka moye, ba bongsa, ba sala ba autopsie, ba enquête sérieux, ba sala biloko na bango, toye ba cause ya mort, ya papa wazaki juge incorruptible. C'est ça ma préoccupation. Ton père ba kendaki na mort. Alingaka kota po alandela makambo nyonso, mais général oya biso ya la police aboyi ya kota. Général na biso j'espère biso to yebi kombo na ata to yebi kombo général na biso ta la police général nani Kasongo non général Kasongo aboyi akota mais tandis que yo général Kasongo mutazaka na ya tambola na ye mikolo nyonso akufi aza awazalaki tu bana bazalaki te moi ça zaita déplacer bon presque andoza ye moko akena bakene na mort mais ya comme tu la mort po ya lende po ya zakana ye yo robo ya pona nini et tension eza nini c'est que yo pe oyebi quelque chose na kati ya dossier oyo c'est que nanya yebi dossier mais ton azolo ba général oya biso ya mboka la police Kasongo okoboya ye garde corps akota pona nini obo ya kota pona nini yona osenga na makonja na bandi boso chef de la République monsieur Félix Chilombo papa zala maele tant mususu zo kanisa bato zala ba baza malamu tombola lisu likolo yebana no liana baona no rofanda na bango kobosa na makambo ya papa Félix Kisekedi te alobaki le peuple d'abord kozala na sima ya batuana te avion na yo kendaka voyage ezongi sala crash suite nango yebaka soko yebi yango bomba tamsupo toyeba te mais yo moko oyebi fungola miso na suki wana merci awa na mbata bon bolanda balibere bango
Alors, eloko ya liboso on doit les libérer. Tolobi na elezer kuna il faut qu'il ne ba libérer bango. Ya mibale constat ya liboso exigence ya famille basengi basala autopsie pour abelaki te boyebi kazalaki na procès lundi akendeki lobi na musala jusqu'à 16h akomaki na azaki na palais de la justice jusqu'à 16h azongi maladie moyen du temps akufi ba famille bazo exiger à toute urgence avant tellement naé autopsie ba congolais ba s'approprier na likambo naé parce que azalaki malade te. Voilà conseil à famille ils amoro brusque ba yebi liwawa na ba comprendre yango te bazo ndima yango te. Voilà message à Soukangwana. Alors, honorable Franck Diongo, en tant que molobeli à peuple, lecture n'a eu quoi propre, oyo oko sala par rapport à liwa oyo. Lecture ezanini moro brusque ezali pona biso nyonso tozo suspecter que babumi na poison. Alors, pona ko fixer que ça poison, babengisa vraiment les experts internationaux. Bapaya na ba congolais comme ça tozo la vérité à likambo akufi pona ni. C'est clair. Donc l'expertise wana na bato ya Nations Unies na ba expert ya poto na ba expert ya Congo basa l'autopsie avant bakunda ye ba congolais ba yeba que pona nini ye akufi brusque. Alors lokola bato ba lobby justice koyeba est-ce que ils a poison to teme pona ba congolais il faut autopsie ça lima pona kondi autopsie wana il faut autopsie internationale batala na ba congolais na bato libanda. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Le vrai Mungwandi Wabex Mafunga, vrai Mungwandi, l'homme de Weston, Moton Nzambe. De donc soit des Lilingi Nzambe, vraiment mon oncle Skoza, image en goyo, Bomoni le Lingeni, donc ils ont vraiment ya solo. Ils ont solo, notre frère, notre yaya, notre papa. Akufi penza solo donc ils en ont rumeur te atiki biso ya solo Alfantingi la brésilienne moi Sakambi donc ils ont vraiment ya solo quand benganga na tongo la musinga oyebi singa la mukatala news to ki boye il paraît que juge président ozaki na affaire ya Monsieur Vital Kamerhe akufi atiki biso ndenge pe na lamukaki na 5h Rwanda za la raba biso na Congo Gold Télévision ensemble na Selemba Yabu donc tous toujours ba soda neto telema ki to yaki vraiment en abandalunga na résidence na ye esika wapinde kona biso papa na biso kotika biso akufi azai kofanda neto yaki awa bomoni nyonso tundenge leki bomoni ba elili bino moko boye bino moko ngalo ba à chaque fois que télévision za ka radio te donc TV des ans et la kisara muto ayaki na muto ayaki te la kisara likambo ezalaki na likambo ezalaki te la kisara bino moko bomoni présence ya Franck Diongo awa penza na résidence ya monsieur Outuko ya papa na biso ya juge président Outi kotika biso bomoni présence ya Franck Diongo bomoni présence ya ba autorité misusu pe oyo bayaki awa na place oyo mowe autaki kotika biso bomoni comment ambiance eleki ya mawa na mitema bato bomoni comment bana quartier ba s'exprimer na douleur nyonso ya ko perdre oazaki comme papa oazaki comme frère oazaki comme yaya comme ndeko et pas na bango ndenge nini bazali kofana na quartier bomoni ndenge nini bazolela ndenge nini bazoloba bomoni pe famille bomoni pe bandeko na ba juge musu ba avocat na pasi na kanda bazaki no bako akokoloba te bomoni comment famille eza kolela babi bolela na ba o bazolela nde biso na Congo Gold Télévision tozaki awa banda na ngonga ya 5h pe tokomi na ngonga tokomi déjà 16h tozaka awa yango wana topesi merci mingi na babone na biso ya Congo Gold Télévision pour na fidélité na bino o bozo pesa biso bozo continuer toujours kopesa biso et merci aussi na Emoko Michel Mbayabu babi l'homme unique merci na yo pour la confiance aux opesa biso merci na bino nyonso tu bozo landanga na moment oyo babi hymne national à France Guylaine Asala Banque mondiale babi Guylaine Asala hymne national à France na pesio bambote mingi na yebike na ministre ozo landanga restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision babika awa
la même chaîne Congo Gold Télévision. Yo mutu na s'abonner na Congo Gold Télévision te s'abonner na yo directement na Congo Gold Télévision pour ya boyena nous ezalati. Donc heureusement image où ezana ngote ke monter où ezaba zui quelque part ba yeba 5 ba bambité ozo ba image où ezoleka vraiment donc ça le quoi ba makambo ezo sama na moment na biso na Congo Gold Télévision peut ozo lakisa bino ba abonner na biso ya Congo Gold Télévision ngana bino tokutani na ngonga sima. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.